si la tala que convenient. Ok, avec côté la lobby, ça maman. Côté la lobby, ça maman ou vandi na bango. Biso to traité kana libanda Michou orgueil. Michou boye. Michou mataka ngalaka. Et puis lelo, travail Michou a commis nango et comme il évoluer par rapport à Nande ayelaka, voilà. Parce qu'il y a vraiment dans monde Michou bande normal kaka. Côté normal kaka. Voilà. Plus mingi Linda zaki na talent par rapport à Michou. On se démarquer facilement. Mais les autres, mon évolution, Michou, ça va. Voilà. Pour Nani, parce qu'elle a permis une maîtresse. Ce qui peut te demander que Michou, il va jouer, c'est d'une manière pour encourager, pour fortifier. À mon avis, parmi les grandes, il faut se battre. Voilà. Vous comprenez? Vous allez à ma casse, vous allez à ma casse, là c'est battre. Voilà. Aussi année en moi nati aza apia côté ni place ni no kende o comment ne résister aussi la lokola to mona nde ba dendo ba sila ka sila mtayo tombola bango dendo sama campo oui aussi la nde ba to beli ba vana ba ndako ba sila. Mais tu m'as dit que les gens disent que peut-être Michou peut-être moi faux envers Linda. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu le banek au tambo, le banek au kende. Mettons les caméras comme le mouninga maman comme like ça va vidéo là maman. Qu'on la c'est la sila bon bon bien. Là quand tu as écouté on a Olive Vert ici la nani Linda na Michou. Baza baninga. Mais ceux qui placent on a lire à quoi nga yo baby si yo nga na bandolanda yo. On est un raisonnement bazoba. OK. Et ça place biso mbaye to bandeko vivre to lia kwa ngawana yo baby si pour Linda obi na autour le bon siko makambo biso to bandeko traiter les Michou et ça au Michou na ngote OK to doit traiter Michou voilà la musique to doit traiter Michou mal poli mais le contraire bio connu c'est pas Linda c'est une orgueilleuse voilà pour qui ça elle est mal polie bana nyonso baza ye akoluka inventé te moko pona mususu wana po mususu atango ofanda réfléchir que papa zo sous-estimer biso azotombola oyo po oyo nga pesa ke nini po oyo nga sala ke nini to o wana po eloko ya sali wana parce que za temps na ye parce que za mayele na mutu na manière à gérer mbongo voilà OK et ana bato bele ko eza bato bele ko bele ba kufa mais to ko ba komona ba boaka ba yemba mais ba kufi bo to vérifier bo héritage pesati exactement bebele manière na mutu na manière à gérer la mbongo na ye mais conseil ndé salara que mutu akoma mayele ayeba nini ya ko gérer mbongo asomba ta ba bien matériel na ko tika la lobby pour héritage pour na bana na ye voilà ce qui bana misupi bana ba héritage na bango yo katinga neza ba projet na papa biso bien tu as battu so moi likambo concernant te na kati ya vidéo wana wana tant limu ça parce que on a monné émission Barési OK balimu si balongoli yang balongoli si Barési émission OK bolongoli si Barési émission na pona nini OK ce que ça pona ba émission Barési ça na Eric ce que ça pona ba kombo oyo bango balobelaki na ndenge ya mabe bolongoli si Barési émission bongo ba émission ya bato oyo basalaka ba kombo neti ya basila na ndenge ya mabe muto longoli saki Barési émission est-ce que si ba longoli sa pe ba journaliste mususu ba émission na ba kombo ya bato mususu ba loba na ndenge ya mabe voilà OK ngai mutalongo se émission mutalongo sa émission surtout so obi ke na te kombo na ote ko ya na ote ko ya ko benga ngate pour ba ke longo l'émission Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, dans salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des péris, pour la mamounion, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse, ma colonne.
À côté de ça, le pédicure, ma colonie, à tous les problèmes, on m'a collé katana. Ah, on a Kamsukuti, Brazzaville, la 123, Avenue Ampère, 123. Commune à Bakongo. Ah, il y a un bon moto, on va bien. Ah, on a mis un péri qui toko. Donc, ça, on va dans l'espace là, mais quand les salamara. Donc, ah, on a décidé donc. Manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on connaît décorer mi tout cas. On connaît la perruque, tout. Location à voile et ça n'a pas sa vie. Donc, une seule adresse, Empire 123. Et 123, Ampère, Avenue Ampère 123, Bakongo. Check. Boyae, Maraboueza. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous nous recevez en ce net moment. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous, Décaré Bachia à la présentation. Je tiens à signaler que cette émission est en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makamboueza, garçon 1m70 par choc, Kingo Mwambe 1m70. Voilà, à signaler 1m70, c'est Décaré Bachia. Je vous dis un grand merci. On est là toujours dans le sujet de vous servir, de vous égayer, de vous apporter la bonne humeur, la gaieté, pourquoi pas aussi vous divertir, vous apporter vous avez des problèmes en amoureux, en famille, bref, quand vous voyez des carrés bachia, on est là, tout ça, analyse, tout côté dans la partie, il y a qu'à déstresser bino, il y a qu'à problème, bref, on vous dit un grand merci, merci de nous avoir choisi pour vous informer. Laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire à tout Babotama Lelo, joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Nos sincères condoléances, le plus attristé de ma famille, tout bazar éprouvé, ça être cher en Abango, au nom de Décaré Bachia, on vous présente nos sincères condoléances le plus attristé. J'ai dit un grand merci à toi, Labisso. Je vous dis que ça fait un bon bout de temps, elle fait plus partie dans notre chaîne. C'est dit à quoi? Du contretemps, c'est une femme d'affaires, c'est une femme de foyer, elle est mariée, elle s'occupe de sa famille, c'est une mère aussi à la base. Bon, quand on trouve l'occasion de discuter avec elle, tu auras raté parce qu'elle dégage l'intelligence. Il s'agit de qui? Il s'agit de Josmania Malika, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Décaré Bachia, bonjour Nababoni Nyosoya. Malika Officiel TV, bonjour, on a abonné à Vérité News. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On a bien au Bolingarabiso, au Bolingarabiso physiquement, moralement, financièrement. Merci beaucoup. On a soutien vraiment énormément. On a battu tout au Bolingarabiso. Au Bopé Sarabiso, conseil. Au Bopé Sarabiso, remarque. Et ça, Rabiso, vraiment plaisir. Il y a Mingi parce que Moussa Nabiso est amélioré à peine à remarque. En tout cas, merci beaucoup. Nos partenaires, on a Malika Officiel TV, Riti Boté Nzambé à l'opposition number 1 à Gagna Bango. En tout cas, Riti Boté n'a pas su vraiment. Merci. Et merci beaucoup na ba client au bazo pesa biso ba confiance et ko consommer ba bombe de l'œuvre na biso ba gama caviar ba gama caramel c'est-à-dire ba biloko nyonso oyo bongisaka loposo mutu ba savon noir ezali ba savon matembele pe ezali au niveau bongisa loposo na yo contacter Malika Mania et ça biso vraiment plaisir il y a trop merci beaucoup na bino nyonso au bolinga Malika Mania na yebi que boza tellement ébélé maman Lionel Mukendi je te salue et merci beaucoup à Georgette Kandungu bientôt Kinshasa Georgette Kandungu na pesio gros bisous na yo. Igette Kandungu bonne guérison na yo vraiment ma sœur. On t'aime beaucoup. Nzamba sala au grâce parce que bientôt aux anneaux na Kinshasa santé sur etungi sito comme ça nzambe na circonstance nyonso. Voilà. Merci beaucoup na bino so bolinganga na que vous belé maman yo ndinganga motema et papa Patrice na peso bambo te place osali na que vous belé au bolinga Malika Mania président yo Chongondi le président de tous les Abakou. Merci beaucoup à toi maman Zozona Inde maman Z. En tout cas te peso bambo te maman Zozona Inde maman charismatique maman Zozo. On te salue vraiment depuis quelque part maman et merci beaucoup na bino nyonso maman Katika Nika je te salue aussi. Voilà merci beaucoup na yo pe Décaré Bachia. Voilà, justement, Malika Boni, qu'est-ce qui se passe? C'est silence. Les obligés de cacher, noter Décaré. Les Kamwaro. Les obligés de cacher, noter moi. Ah, on décide bon. Tu es obligé. On décide qu'à bon. Tu es obligé. Et surtout, Mikolo, il faut aller à Bakouk Warrior. Si vous à Bakouk Warrior, je passe. Ok. Si vous à Bakouk. Des fois. Est-ce qu'on a comme Zimelo na musika? Mais est-ce que opposition peut yeba? Na bakama musique avant. T'es yeba, t'es faut na yeba. Na boy na pas infiltré. J'ai rappelé que 3 fois ça la maman. Oh maman nya le ba. Voilà Malika, tout moni vidéo sur les réseaux sociaux.
Il y a tout le monde avion, tout le monde tonton Chérika, Tumba, na Michou Mbembele, les diamants du président, na Mams à côté. Na vidéo yango, tout le monde a que Mams a le bas, chef ten là-bas. Il y a banani, il y a fille, il y a fille, il y a bakou, il y a SB. Mais toi qui n'est pas tout pour savoir réflexion musique, toi qui n'est pas tout un peu pas, on se voile pas la face, tout un moment qui a kala mouki, tout le monde a émission de oyo on a biso Linda à Salaka. Et pas les que tu as qui a mon alibi, c'est la première fille de Mams. Mais juste la preuve du contraire officiellement, non, c'est que Linda, elle fait plus partie à Babombo. Mais qu'on présentait d'un Michou chef ten à danser, il y a danser. Mais Linda pas ça bonbon, il y a bonbon, ils ont Michou. Linda ça bonbon, Linda ça qui coach. Ok. Linda n'est pas une question. Ah, question donc que débat que chef ten. Na makamon chef ten comme na kata SB quoi. Mais place n'y sont mon compte zala kaka. OK. Place n'y sont roi zala, place n'y sont reine zala. OK. Ça dit la société n'y sont mon compte zala. Toi on a PDG, toi on a président, toi on a nini, toi on a nini. Bazala partout, mon n'y sont au diriger bateau partout et zala partout. Hiérarchie fait zala. Parce que on a moni, bateau belé ba se soucier nango, bateau belé, ba ina ba commentaire, Linda hypocrite, tu Michou cheften, Linda zala pas na bino sila hypocrite, tu Michou cheften et tout boina boy. Bon ça facilité au finga bateau ba hypocrisie hein. Bon ça facilité au finga bateau ba hypocrite hein. Ah bino mo pe ba hypocrite. Et belé tout le monde est hypocrite. Sauf Dieu. Attaque na ba comédien té, ils na ba youtubeurs, ils na ba bureau, ils na ba patron, ils na ba nani. Tout le monde est hypocrite. Ils en ont dit là, tout le monde est hypocrite. Ils en ont chauffeur, ils en ont moto, on a domaine, ils sont hypocrites. Voilà. Bon, on a facilité au fin à la hypocrite. Oh, bateau bino bolobi la rapide, ba hypocrite, voilà. Est-ce que mutu soka nommé mutu na kata société na kata société na binoté na société na yé moko PDG ya société na a nommé mutu chef ten. Est-ce que y a monde azo mérité bo finga hypocrite? Voilà, sur quelle base bo finga hypocrite? Ce qui Linda za batika ko nommé chef ten parce que ndeto za rabiso ni to fanda awa. Obi que même ngapeli Michou na bete bandike belé. Oui, ça. Michou aïe ça ouais. Abi décaré, yo na madame Mania, o sala kinga. Ngabia toloba kaka. Parce que ça monte to s'adapter qui na été. Voilà. Tu as un comportement na été. C'est tout à fait normal parce que toi on a posé tes moutons ya pembe ni si là, a banda ko choquer si là, toi banda ko se comporter na manière mo oh biso boto mo ande si là ozo bango, na ndinga zo komisa bango. Mais to ça qui le contraire, y en a ibisio. Tu réfléchis à 10 000 fois, 1000 fois avant de traiter moutou orgueilleux, to mouté mama beto hypocrite. Voilà. To traiter Michou na ba manière ni la casquette autour de mon œil. Voilà. Na tebe Michou. Tout est abordé par na yebi. Tout est la Michou abordé ndenge na ndenge. Oui, c'est parce que to yeba qui était. To bande ko se confier na Linda parce que to mona ki Linda asa ya biso to mona ki moi malamu. Mais vous savez na mposa koi. Mais oh. Biso toi silaté. Voilà. Si la nemu ta fana na bango. Voilà. Si la nemu ta yebi bango. To yebi te pourquoi si la tikala ko nommer Linda chef tente. Parce que yenda za muto afana na bango. Muto za na vision. Awo ela ko salika muté parce que hôtel est convenient et lobby. Si la tala ke convenient. OK, ana ko tala lobby za maman. Ana ko tala lobby za maman o afana na bango. Biso to kete kana libanda Michou orgueilleux. Michou boye. Michou mataka ngalaka. Et puis lelo travail Michou a commis nango et comme il évoluer par rapport à voilà. Parce qu'il y a vraiment dans monde Michou bande normal kaka. Normal kaka. Voilà. Plus mingi Linda zaki na talent par rapport à Michou. On se démarquer facilement. Mais les tout monde évolution Michou ça va. Voilà. Pour nani parce que ça peut mener à maîtresse. Ce qui peut te demander quoi que Michou ozo ba ko jouer c'est d'une manière ya ko encourager ko fortifier à mon akenaza parmi ba grande faut na se battre. Voilà. Ozo comprendre. Vous les amakas c'est de vous les amakas na se battre. Voilà. Songi que ya ma vie tu me suis. OK. Et tu me suis pas besoin oui ça vie. Bah moi 2000 vies, 8 commentaires déjà. Moi je te salue. Voilà. Ozo comprendre. C'est battre, c'est démarquer. C'est battre, il est pas à mi moni sans fait. Voilà. Ozo mona. Mais le lope to moni Michel mi moni ici. Voilà. Ozo mona. OK.
biso tobundisa Michou na manière nyonso tina likamba po tobundisa nango Michou oyaka kaki na SB mais tala le okoma chola okoma métis tobundisa Michou tina likamba po na linda tokota la po oui moi na zo garder ka caviar na ye ozomo komida ongali loko manga ya nini oyo uti kotela na nzete sika ozomona ba mufube mais lelo oyo soki bapesi mpe Michou akoma chef ten mabe eza wapi sila nda afandi na bango sila nda ayebi bango sila pa ayebi to nini oyo na okomisa moto chef ten ta nini na okomisa moto mpe chef ten te moto oyo so napesi tala eya na bato mosusu bapesa bango bokonti te eya lokwa nzambe apambola moto na momo oyo alingi voilà parce que ayebi keso na bino apambola dekangi na minute omani akomela mai te bato bakomela mai te orgueil ekomata bape te yango moni bato mosusu basala baorgueil nzambe na apesa bango oyo ya bango te omona moto mosusu orgueil eleki me nde nazwa te nzambe mpe azopimela ye kaka parce que azolinga kita ma olinga okita te eza ndenge osila nde afai na bana na ye ayebi keso napesi oyo kibokonzi oyo moningo opema te moningo mais bamosusu babi mpe ke peut-être nde babaka kaka kozala kowelela so babenge kozala pressa kondima te mpona ndp ex bombo bandeki koloba déjà ye eza première fille asila adeki komicha da autoproclamé ke ye nde numéro 1 mais lelo peut-être Michou asengi na yango te oyo babaka kokeli mosusu ya kokoma te ya manière eza eloko na oyebisa o kasi yango wana ti okoki mpe kozala na omwana eza na baparent ebele babota bana bango histoire vraie to na bafamille ti to na bafamille restreinte to na bafamille élargie eye na baparent ebele babota bana bango niveau bana bato mosusu basunga bango koleka bana bango ezali omona témoignage ya mama moko opesa bi mwana ndeko na nga o modele asunga nga nièce na nga o modele asunga nga neve na nga o modele asunga nga mais ana bana na ye oyo basungaka ye bongo te eza ndenge moko linda tutaki tolo oui mwana SB mwana liboso ya SB mais lelo azala mpe akoma kuna kobwaka bajeton akoma kuna kosala bapike ama otoba bacommentaire ya bafaux compte ama obuswana na bafaux compte kasi kosila ne yango wana ti azala mpe akote nini place nini okende okomona erésiste aosila lokola tomona nde badendo basilaka sila moto aye otombola bango dendo sa makambo oui osila nde bato ebele bavanda bandako basila mais bato babi que les gens disent que peut-être Michou peut-être moi faux envers Linda pourquoi parce que tout le monde a vidéo babane ko tambola babane ko kende mettons likambo comme muninga maman ko ko like ça ba vidéo la maman ko la ko c'est la sila ba surprise bon na bien na ko na kuta ba na Olive Vert ici la nani Linda na Michou baza baninga mais ceux qui place on na liera kwanga na yo baby si yo ngana bandolanda yo on est un raisonnement ya bazoba OK eza place biso mbaye to bandai ko vivre to lia kwanga wana yo BBC po Linda obi na auto lo bansiko makambo biso to bandai ko traiter le Michou eza o Michou na ngote OK to bandai traiter Michou voilà la musique to bandai traiter Michou mal poli mais le contraire bilo connu c'est pas Linda c'est une orgueilleuse voilà pour qui ça t'est elle est mal polie trop fort hein mal poli donc oyi kolobaka mabe ya mutu te parce que aza suna sila te voilà soki malamu ezali tolobake malamu ezali mais malamu wana po résister il faut tango yoka boy na mutu il faut boka na l'amiable ni jeton zala kimia zala poser vanda tika mokile lobelo voilà ba bunda na bango moko tika mokile lobela yo voilà palmiche ba enregistrer ayake manque à sagesse tout batou ayebaki te batuni azaki na bango mais ba palmiche ba victime na groupe Simba ba palmiche ba bima ba traître parce que ba benga ba ke jouer na SB ba mi mankolo mais lelo bima victime tam sou mam si ya na mam sa benga ki souté voilà o ba ninga ba piéger o ba ninga wana ba zena ba rien à voir ba pe intérêt peut-être ba voir na bango bimaki ba yebi ke kule to na relation te to tourna pe groupe mon côté neti Davina bossa na même si la système matanga mama bango Mokili le cœur de l'homme
facile à y aller. Biso tozaka ba reconnaissance na bato. Parce que otala ke na matanga mama bino bavandisaka yo, balala na yo, balia na yo ata mabe ezalité. Na nga na poso za mabe na muto. Voilà. Tous ensemble. To bolamu l'équipe bolamu gangi. Voilà, c'est vrai. La parmi sur mes mamans colo hein. Ozo comprendre. Micha même colo malgré même colo on a bibi ça encore ba très très yango mo temps Deborah Bombola ka sali vidéo ba kolemba encore ba bibi ça ba très très parce que kaka ba kenda ko tourner monsieur ba kenda ko tourner film pas SB ozomona nazola lobe si la mukolo ambiaka si la amninga na bisote aba mebe mukolo ba mukolo penza amukolo an expérience à mokili voilà. Et puis que les Cameroun on sent on a pressé c'était pour ça que ça a pressé retomber les arbres. Oui, OK. Retomber, voilà ce que m'a retomber. Atika ko nommé ko chef t'était retomber. Toko ko mata ko kita mais so yo vision na isa limite ngano sani. Mais le campé qui chef on peut monsieur da pona konza ba Naomi lo quoi après ça ba instruction ba bipe Alice za nièce ça le fait pas la cheka yi chef t'était acha bango ezate lo kwa famille. Azoka nièce Alice za chef t'était ba baku mais comment on a aché muto libanda ah est-ce qu'on décevoir tene bande linda décevoir c'est ça. To kabona kaka to batu na vito bando kabona kaka. OK. To bando kabona kaka to za batu Jésus na sata ba kabona nzambe na sata ba kabona. To bando kabona kaka mais to lingaka ndeza na moment nini. OK. Et puis taper to kabona ils appellent la miable. Biso bito na batu to kabona ba mena yo fanda tema do finga ina be mission. Ugaya garda poso pe garda poso voilà silence. Na garder bandi na ngai pas garder bandi na parce que si on a tali pe mo bolo mo bo ezali. C'est mena garder bandi na nga bolo mo na pe ils na place nango. Osomona. Voilà l'autre bien. Atape le Michel zana si la terre problème té mais manière au kabonné na mutu bo kabona manière nini na likambuni ni pe susu la façon manière ni oko bando so ba piki lelo lobi wana après finalité na ezani finalité na yo ezala nini après ko sala ba piki ba tube ba oya ba encourager ba faux compte ba oya ba motiver yo ba za ko encourager yo kene nango bo après finalité na yo ezani nini au finish osuka kana Olivier Tikuna o melika ba verre ngo batia ba fleur na kati wana ba mélange ngo ba cocktail o meliki na suko ke olali muto sepe na bonheur na yo akozala te ba yaka ko encourager na le mal ba ko encourager boka ba jeto ba pique après suka nango muto yako pesa orientation pour réussir azati avant de ce si journal le mo ba tout normal malika ba bi ke on dit la maman boke to se voiler sur la face de bata Deborah Bombola Baboke c'est kabona na deux parties. Tout le monde mikolo Chérika comme trop espi. On peut dire que Chérika pas savoir bombo ba mibali. Bon. Ça fait bombo. Tout le babongo. Il y a ba garçon c'est quoi? Ba Chérika déjà ba Chérika ba plus petit ba sila. OK. Mais plus minga zaki trop black. OK. Mais bazaki ba plus petit pe ba sila. Peut-être qu'il y a des c'est black. Na ebisio déjà te na mokilongo to komaka ko kabwana to kabwana kana ba parents na biso to nga na minute na vandi ba parents na nga vana libala non mais ça fait des coco c'est mieux to yeba kuta ta séparation ba Chérika ba kaboni to bina biso bitité et sile na ka bongo Chérika fa na ko na a continuer ça yebi sanga mukoni to mona vidéo ya Chérika a osala pechanga ba pic to azo finga pechanga to na ba analyse na ye azo kumisa sila azo kitisa pechanga asala ngote exacte c'est fait toucher peka bombo kasi il va bombo et ça problème te mona mam sina bango to ko nomi bango mam sina bango ko loba yango na ndeko sala biso tato to lobi ata to kati bilamba ata to saina ata to siliki to ko sani so mam sina bango c'est a décidé il y a ko nommer arrêt ministériel o ba ministre arrêt ni yangwana na lobby arrêt ni nywa arrêt ba ni ya ko forcer na oti so yebite yangwana arrêt ministériel ya ba ministre ano yo ponga yebi na ngati ngana ndima te po biso ba itu na bazoba te ngana yebi na ngati do yebi ka yo balo ba kama kumna na commentaire ozomona la force te ngana forcer na ngati na yebi na ngapete likambo lo na papa na nga ngopete
Na papa était l'autre. Ministre ba ministre bima ministre nini na arrêt ba bima ba arrêt des ministères. Na yebite yo mo potana soko elobi ya mabe soko elobi ya bien yo mo kaka ba mono zo bangate. Te zo ba te zo na. To ko teka ka mo cherka. Ozomona. C'est-à-dire mutu nyonso en place au kwanga na ye place azo vivre akotia mayele akoluka améliorer akolisa relation na place wana pour que alza bénéfice eloko ya zo luka osani tout le monde peut se chercher finga pechanga te tout le monde peut se chercher sala analyse ta tomboli o kitisi o garda toujours pour ça les hommes ba comédie belé ngwana eloko ezanga ba comédie belé ngwana sokuno ki ba piso moi 20 moi 30 allez oyo kitisi o tomboli o sokuno ba pesa que moi 50 moi 100 o tomboli o kitisi o ndio ça entre parenthèses il y a na bota na retana puis comme ça c'est bilbalo mais bon tu c'est l'analyste to matso kitsi tout le monde a tout besoin de solo oyo tout le monde sorti médiatique ya modero tu peux simbo TP il y a bota na retana te yo so bo pisa makambo ça émission bino na hors caméra ça émission na comment ba commander mi ba komike na ça l'émission so na lobby mabe ba to ya ko lobelanga te ba tout le monde peut répondre bi faut que ma ministre tout à soit auto yé niveau na salama na passe yé souté yé yo pas to chaute là pour ngi ozwate na yebi nanga yé ba ozwate comprendre na za peta na makasi yé pas makasi to pour c'était papa président Modero ba tuna question mo pas tonton Irano na pesi mbote alobi que ba tuna pour na bana na onyo so bima moi ni tout la ratolo to moi ni na fierté ba la plus riche de tes enfants ni to moni papier le matin sur maman Kalunga alobi boy nga ekozala moi pasi kotanga komba mwana moko pa muswa ko sepela te bango nyonso baza bana baza ko vrai bien koka noka réponse à modèle wana pas kulutu modéro eza sagesse to pe asali hypocrisie eza sagesse makasi asali hypocrisie te OK baza bana na ye OK baza bana na ye papa moko ta olinga bana na ye aboti bana kata ndenga na boti bana nga boye Keylor na Victoria après na banda kokumisa ke Victoria na miso Keylor to na banda kokumisa Keylor na miso Victoria Keylor nde mwana ngai yenda za mayele yenda sali boye en tout cas nga soza na ba parents musu basala nga na osala ngote bango nyonso baza bana na ngai soki o abimi zoba o abimi mayele tant que nga na za parents il faut na zo o ya zoba na talisa yo moni na vie il faut ko tambola boye il faut ko sala boye pour réussir il faut ko zala boye na côté et pour pas région ndeko na ye wana oyo azo sala makama malamu mais na côté na banda ko kumisa na inventer les mwana ka bango nyo sangane na boti bango kasi soki moka bimi zoba c'est ka zipe zoba pe ka ya biso ba parents soni zande ya youth ba kongo ubaki so ezongelo na melungi ce ka zipe ka kizoba ya biso ba parents soni zenga Modero c'est qui sagesse bana nyonso baza ye akoluka inventé te moko pona mususu wana po mususu atango ofanda réfléchir que papa zo sous-estimer biso azo tombola oyo po oyo nga pesa ke nini po oyo nga sala ke nini to o wana po eloko ya sali wana parce que za temps na parce que za mayele na mutu na manière à gérer mbongo voilà OK et ana bato bele ko eza bato bele ko bele ba kufa mais to ko ba komona ba boaka ba yemba mais ba kufa to vérifier le héritage pesati exactement de belé manière na mutu na manière à gérer la mbongo na ye mais conseil nde salara que mutu akoma mayele ayeba nini ya ko gérer mbongo asomba ta ba bien matériel na ko ko tika la lobby pour héritage pour na bana na ye voilà soki bana misupi bana ba héritage na bango yo katinga neza ba projet na papa biso e bien to ba bien nanga to soki na otonga fona ke bisaka papa biso non on va répéter jour inauguration pour ni ka fo papa biso yeba on est secret d'état ça on va d'abord se dibala ceux qui peut-être nana besoin de soutien on a monique esenga papa biso ne na koye papa nana besoin ya idée ya iloko na sala loko yo zambiaka wapi na espérance makamu susu yo moi na sala ngondeni mais ce que loko ne concerné idée na otino yo ibiso poani non non ibiso poani mais sincèrement Modero za bien que na vana na fin de l'année boy na monaka nani gesho elinga saki loso na monaka bana bimisa na nini ba mimika bongo Aminata son père ba la ki ba mafuta ni Modero de bimisa mimika bongo bango tout bambi abi bana nga nyonso basunganga selon bozuna bango o ya na saki abi na bona ne na zara na koma na basaki loso saturé na ndako
Pourquoi? Parce que Nazara pour ça que oh il y a les qui ngani pas qui ngani na kapendeni abina kolinga ko sala potopoto te. Est-ce que ça peut peut-être être ba président peut belé ko sala potopoto entre les bana na ote pas so komisi mususu na des avantages à moto mususu et ko ça ma koko sauter. Et ça m'a bédé carré. Et ça m'a bédé discrimination. Pourquoi ta discrimination na kata bana? Na kata bana bokaboli. Ozomona. Et ça la m'a bédé ko ça la propreté bana msuba bandonyonga. Yango mo ito loba discrimination outil la bango moko. Papa. Makalunga sale ko makalunga pe mutalelo te. Makalunga ambia ke puis makalunga mutaba prestige te. Ale mutamatala na te. Mutamatala na te. Toyebi batamatalana te batongaka basalaka baesprit koleka batamatalana mais tolobi pete ke na bana nyonso papa elomba boti bango nyonso mpe baa batamatalana non ena moto mosusu wana matalana me aotonga mpe ena moto mosusu wana matalana me aoconstruire bovandi mpe bofonga minoko kande tomonaki matalana asali eloko ya boye matalana mo civilisé matalana mo civilisé donc ngai na omona nange loko te oyo ya kokumisa makalunga kotika bana misusu na moni nange loko ya danger wana ti yaka kopisa baba kopisa baba konyongisa bana misusu eza kaka kolakisa kaka ke okabula bokabula ezali kokabula tomoni pe ya Gabi après beaucoup d'humiliation dans les réseaux sociaux ba finga ya Gabi tomoni lelo ya Gabi a joué 3 ans na Paris akokalika mona okakondeni. Et ça l'a bien, et là, si la raté, bah ouais, la raté, pour tous les savants, t'es dans le banc à chaque fois. Pour tous les savants, t'es si la raté, bah ouais, la rencontré. Et ça qui a bien ma casse pour les Gabi. En tout cas, dans ces pélés ma casse. Voilà. Dans ces pélés ma casse, au moins, bah Gabi va mériter. Ceux qui nous ont à reconnaître que y a Gabi a mérité, bah comédie basé belé. Ceux qui ont nous ont. Bah côté bébé, bah réussi. Ah. Y a Gabi dans une chance. Azaka chanson ya nayebi que ya Gabi atelemisa bato na Ethiopie ya Gabi wana ya nene ser na nga ya tongo ya YouTube ekomisa biso ndenge on reconnaîtra oui moi ndenge marque moi ndenge kaka papa encore ya nene ser na nga ya tongo na ba ser na biso bazina kusu ozo comprendre voilà nous pena ça va non yene nesa kesima mutwanta bana ina ko Ethiopie ba wara batu batelema kaona kakika banyanta ba petit chip na mukuseli papa mobondo amati likolo amati yende nazana kabo wana sumbi ya mutwanta bana yene ne na kelamba na mutwanta bana ona ko lena michoko na bilonyo so akati ati ba mbuma pipi na tete mbuma mabe ah c'est vraiment une OK ça va mixer Baba Sero ya nene auto sa film Pacha Bay. Succès fou. Les gars nous aïe. Bon ça va dire aïe. Tala. Le quoi est na théâtre zate. Na ya biso. Aïe. Ya nene. Le quoi est na théâtre zate. Et à marquer époque là. Mais na moni pe ne mo na ye azo pe douceur on est Gabi. Na gaita. Pas mais après le Congo mouillé. Te ya ane mouillé tani ane le Congo mais mouillé te. Te mouillé tani ane le même mouillé te. Te ya ko peut-être. Batato onde baba mouillé. Te toto pas ane baba élégant. Ba mouillé za ka faut boka tatou d'être ba président bobo. Te bola matoyi. Boka mouillé mona lo boko koto. Mouillé za tatou ni. Te mouillé za ko sa. Non, te voilà élégant. Chérika. Chérika c'est élégant. Na mouillé. Te lui élégant. Il est vraiment ma élégance. Comment on est Gabi? Tu es élégant. Élégant. Mais azoba douceur. Élégant peu douce. Na bar mona banda azo mbenjemba fali. Que va mikangi. C'est pas grâce aux ba mouillé. Papa tobola élégant peu. On va mouillé mon élégant. On s'appelle élégant. Nigérien. Nigérien. Tu es baby au djouke. O de ram go suga sezo la senta e djouke. Eza sobo. Donc là no liu na donc et ko sobo na no liu na. Aka djouke pas impoli. Aka djouke ça pour ça. Grâce zolo. Live 150 000 vidéos. Ya ko zo charge mwana. Na anglais siko. Na anglais siko. Bon ba émission to c'est la grâce. Parce qu'un problème comme ça c'est intermédiaire. You can you sit don't stand up, you know back you stop. Back is on this shot.
Tozo yoka te likambo inter. Bandokia wa. Interprète ça te. Tosuka wapi. Ta likambo ngo. Mais ya Gabi le saki, est-ce que Gabi abora ngunda tazonga ne? Te, mon ba aje ba Gabi na bana mo boya ko ba ka. Akona pepe libala, ne pe kuna ndele ya bali, ndele ya bali na ya le. Ya Gabi ndeza na zambal te. Ah. Ya Gabi. Ya nene, ngai mbonga nene. Ya nene. Bolanda ba gima sana na YouTube. Azara du moko na biso ya nene. Ana douceur. Ana douceur ya liboma yo sakate. Azande polele. Yango Monica la tante bando telemele, to bando telemele nene to lingio te toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça n'a pas maîtrise. Ozomona. Ya nene a tout ça ba comédie belimi. Tout monde ba bimisi na ba liste mi bali. Eh, ara ilombe hein. Eh, aza ilombe makasi. Mais ba même si nene bota ikolo ba nene bota ba le kouf mais ba nene bota nene ba libani kouf en disant en bon terme. Mais pourquoi qu'on crée les comme les cambongo? Moi ça fait pas beau hein Malika. Que ba biso so pa ila biso ma bali koufi. C'est ça qu'il faut qu'on assumer kaka. Il faut bien maka en kolo. Mais maintenant quand kolo mais yo mo kan so yebi ke ba fausse rumeur. To croya na ngote ba fausse rumeur. Yo kati mutu so bimisi nga ke libala Malika koufi. Na ina mutu te pour na bi ke za fausse rumeur. To détester abat na ba rumeur aso. So rumeur ana besoin en fausse rumeur na détester mutu kwani. Et ça n'a pas fausse rumeur. Ah mais mané kan kolo ba biso so pa ila biso ka ke o libala koufi. Mais nga mona bi kan so anda ko na libala za kibiso. Donc mutu mukila ko ya ko boma. Mais on est na ba YouTube ba mabala les ont résisté ça ba Malika hein. Si c'est complètement ça qui fondement ça malamu. Sauf fondement ça malamu tena mabala ngo réseau ça boki libala lelo mo ka pris quelque chose et kufaki nango. Non ah. Ça m'a pas fondement ils abino mo konde bo bandel libana bio na début et puis ko tape nzambe na kati parce que eloko o nzamba na kati en tout cas pour na ko détruire yango ba détruire yango na facilement te. Donc biso eza destin. Eza destin o nzamba tracer là ki biso et puis destiné na biso biso monde to préparer yango. Voilà. To tien nzambe na centre ya coupe na biso. To lia te to zaka na yesu na biso ko rappelle papa rock to so suka déjà moi question moi suka avant de chuter to rappelle papa rock pour rabé na le bac qui est un formateur à sila mais l'homme est piqué na katabi que ce qui silence ça makam fois ça makam de manière différente caméra naie siège à théâtre naie et ce que si la personne tant que capter mon papa rock pour rabé la boda loba naie manière pour la différence ma elle est sur c'est qui toko glamour en fait en théâtre au sens que l'élégance la théâtre est mon rôle c'est le Cameroun. Oui à Salango vraiment pardon à Salango vraiment comme pas les autres la bande de naïe au monde a même ba fille naïe habillement accoutrement et ba fille ba place à Salar ba scène naïe ba vanité naïe ba sac naïe zo exposer ba vanité ba sac naïe ba chaussures naïe ba cabello naïe non si là vraiment Asali le président Bodalobaki. Papa Rokabela Bodo. Asali vraiment ndenge parce que au moins ba papa wana donc ba boko la bana ba yebi ke amone tangani na saboyi na yebi au moins Victoria ana facilité simba dollar. Soka moni ka mbongo na eza wana. Mingi na kanga ke omona ka au simba dollar nanga. Na biso oza fier dollar to ezali. Ba franc yango wana osimbi dollar. Donc to bota bana biso to yeba ke oyo osala aulinga aozala trop chic, aolinga mambolata, aolinga makamba nini, oyo aozaki kokoto, aolinga kobomba mingi, aolinga kotonga, aolinga toyebaka. Yango moni papa rock boda yebaki. Amonaka ke sila aozala boy, na musala na ye aobakisa boy, aosala ngo boy. Mais papa rock aza papa malamu soka koloba na ye, aloba bien hein. Très bien, et ça bato basala ba sortie médiatique mingi te. So logo sortie ka lobby. Et c'est sortie médiatique mingi. Oba koma deux fois. Ah, on a mis. Oba koma misa mama mususu. Oyebate mais entre temps o choqué bato. Sans le savoir. Voilà. Tout le monde a président Caleb. Charisme non. Est-ce que tout le monde a sorti médiatique naïe? Mais na kata groupe naïe ba ne belé ba binemi. Yo so mona ma Teresa qui jouait pas dinana. Ah, mais kata OK, on dit ba bengete dinana za Teresa za na sila na dinana ile ka sauter. On se comprend. Même comment tout le monde président Caleb a sorti médiatique a ko exposé. Voilà, là Thomas, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Merci à Dieu, celui derrière la caméra. Il a assimilé les sons, images, cadrage. Merci aussi à Jos Mania. Mais Mania, le Robaxa, le monde le but au Robaxa, votre chité la biso, on a des annoncés. Nakolo baka que bato balinga ko limisa ba émission bato so mo likambo concernant te na kata vidéo wana wana ton limisa te parce que on a monné émission ba rési. OK. Ba limisi ba longoli si ba rési émission. OK.
bolongoli si bareze émission na pona nini. OK. Ce que ça pona ba émission bareze sala na Eric. OK. Ce que ça pona ba kombo oyo bango ba lobelaki na ndenge ya mabe. Bolongoli si bareze émission. Bongo ba émission ya bato oyo basala ka ba kombo neti ya basila na ndenge ya mabe. Muto longoli sa ki bareze émission. Est-ce que si ba longoli sa pi ba journaliste mususu ba émission na ba kombo ya bato mususu ba loba na ndenge ya mabe. Voilà. OK. Ngai mutalongo se mission mutalongo sa mission surtout so oyebi ke na te kombo na ote koya ko benga ngate polo ba ke longo le mission loko bino bokomi na amélioration ye mutongo akomi na amélioration ko limusaka be mission na monopole ya ko limusaka poni yanga kombo na tanga kati na chaîne nanga na loba kata lo déjà yoko na loba kombo na ote na tanga ka kombo na ote na be mission nanga soki na sale mission pona moto o ebi ke concerné yote benga ngate po olongola chaîne nanga olongola mission nanga donc soki mission nanga longola ka to ebi ke yo komi ko benga bato po olongolisa bato be mission soki na monika émission nangé longo na yebi keza yo donc on a quatre réseaux sociaux to potana ka to saka potanage voilà merci Jospin Malika donc na souka déjà ba dédicace na ba remerciement to kabona déjà merci na ba tutu ba lingara biso merci na yo PD Carré Bachia merci Jospin Malika merci na ba sponsor na biso orphelinat mon dernier espoir merci beaucoup Emerald Pedro malgré Mikolo beta mabe mais nzamba pambolo kaka merci beaucoup na bino tout bolinga Malika manya ba soutien na bino physiquement moralement je vous aime il y a trop beau continuer ko s'abonner na ba chaîne na biso voilà ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était là votre humble serviteur de Carré Bachia. Je suis déjà de retour à Kinshasa après quelques jours de l'autre côté du Brazzaville. J'étais allé assister à l'obsèque à papa Kamara, papa ya madame Alima Kamara, na maman na madame Rokia Kamara, na Asitou Kamara, ba Kamara tout. J'étais là pour rendre bango, pour assister à l'obsèque. On était vraiment de cœur avec vous. L'équipe vraiment bien. Je suis déjà de retour à Kinshasa. Donc bozong la rotala ba émission, zong banalise zongi le tozui Malika le sous lobby là tozong c'est vraiment il n'y a pas accès libre. Je vous dis un grand merci. Merci à de ceux qui est derrière la caméra. Il a assumé les sons, images, cadrage. Merci à celle qu'on appelle un de ces quatre matins. Elle sera à Kinshasa. Et deux, j'ai la maman. La maman de mon cœur. Un grand merci à vous, Bolon Meleke Belé. D'ici là, portez-vous bien et bon sur des programmes sur nos différentes chaînes. Au revoir. Brazzaville, boya et Maramboueza. Voilà, la salon, Cams Beauty, pour des make-up, pour des péris, pour la mamouignon, ça va dire micro-chérie qui pèse en téléchargement. Ah, la Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Donc, il sait l'adresse. na koti boye basali pédicure makolo nyonso atozali na problème o makolo kata na yo awa na Camps Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah na Bakongo to lo mabe oza Brazzaville ah pour la make-up à Péri kitoko donc ça on espace là pour make-up de Salamara donc ah aux a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on connaît décorer mituka, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la casa pour la vie. Donc voilà. Une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyae Maraboueza.